Pamela Shekola ozwi. Maintenant ozwi vraiment te. Yo owelelaki kolanda Miriam Mokonzi. Lelo yo comprendre ke kuna succès zate olingo bwakama na ika ya ika. Siko oyoki soni. Oyebi ye memi pa. Oyebi ni biographie na ete. Batie yo kaka shock na bandeko na yo. Na bapiri yo. Na bakamaradi na yo. Elobi yo moko. Babengi yo na vie na yo. Toyoki basaleli yo émission na Papa Robo. Pardon Pamela Shekola. Ndeko na biso. Longola émission wana. Mais non. Pamela Shekola. Message abengaki yo na bato ebele. Mais oyo azwaki ide alongolango. Oyo azwi vertige. Eza kaka yo Pamela Shekola. Mokili yango atuka ezali penza elengi. Zanga Yezu na bomoi na yo ozanga paradis. Zanga Karine Mokonzi na kati ya Monde Net ozanga succès. Mokili yango atuka elengi. Mama leki partolo. Mama leki O mesure tolo na yo na ya ika. Omoni ya nani eza mukolo ya ika. Mama na gai. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bolandi malamu pe boyoki. Pamela Shekola asali direct ya tamolai pona koloba, pona ika. Meye abambaki foto wana akomi ya ika. Ayebi ni vi na ye matie wana akomi ya ika. Soki na lobi ayebi vi na ete binomoko bolandi na direct asalaki. Alobi ayebi ete ayebi vi na ete. Mabengi ye yaya pe aposte wana. Sikoya lela kobeta tolo na ki journaliste. Na television. Na kanisa bato ba journaliste. Bato ya television. Ndenge ya betaka tolo. Na tolo. Ta unasa koloba tolo. Tolo penza oya tolo. Oya mama leki par tolo. Tolo oba melisaka bana. Tango abeti tolo ke yazali journaliste ya television. Ayebi bien ke bango mo balobaka. Bango bazwaka information. Bazwi yango. Basukoli yango. Bayungoli yango. E bazwi bangenza babwaki. Bazwi ya kitoko. Batie. Alors ye moko sikoyo na Facebook na ye. Ayeko mamika foto ya munene ya ika. Chroniqueuse, animatrice na biso ya poto, animateur. Alors sikoyo ye ndenge azawana tango mamiki yango. Sanko zoba information, sanko yungula. Sikoyo ifwa sikango na television go akumisaka ya nini. Poto yebeli epe na television te biso. Biso to yebi ye kaka ayaka ko kompanye. Azali collaborateur ya équipe nationale. Pe azali oyo alandaka mama YouTube na sima. Pote azwa lupemba. Oyo star oya ye star amunene. Ayamba na kati ya Congo. Oyo etondiseli ba vie. O bato ba yebela ezape kaka ye wana mama YouTube. Alors sikoyo ye ayeli biso masolo ebele. Lelo yo abalokeli kaka ikango. Akomi kolobane makambo oyo même pas batu oya ye bako sepela nango to bako comprendre nango. Pamba te foto ezaka kawana. Alongoli foto te.
akoma mpe kaka ya ika me ekobamba direct na liboso nango alobi sikoyo ke ayebi ye te alobi makambo ya lingi. Pamela Shekola yo olandaki Miriam Mokonzi okanisaki Yaya Bestar ezali ke ye nde moto afulaka bato na YouTube, ye nde moto apesaka bato nyonso na YouTube. Alors okomi na poto orie oraisonne, orie otala monde ya media ndenge etambolaka, me yo otali mbala moko Yaya Bestar olobi te soki mama YouTube aza mama YouTube eza mpona Yaya Bestar, eske oza kolota to ndenge ubi oza kokanisa lokola yo komaki na poto yo deja ozotali mosala yango omoni ke yo otangelango kete olobi mama YouTube ntango akoya ye kutu akosuwa kaka na penepene. Alors sikoyo ntango mama YouTube asali succès olobi te oyo eza kaka mopepe wana yelenge ya Congo. Mama YouTube akabwani elongi ya Congo olobi sikoyo nda kosila akabwani na Yaya Bestar obeti maboko oweleli mbangu oza kosambela kolo pesa ngai mama YouTube no pesa ngai Yaya Bestar. Alors kolo pa yoki kosenga na yo olingi mama Bestar zwa azwi Yaya Bestar awa yalingaki ma Yaya Bestar. Yaya Bestar ye pete alobi awa yo yepa na nga na kopesa yo yango gaz naza nango kutu ya pamba pamba oyo yoka le gramo pao abwaka gaz na gaz ezanga aningisa ye ba gaz ya venziner mokili yango atuka eza penza elengi tala ba gaz etonda na kati ya ndako ya kokwa lobi no nga na koya te tikala vana na Congo ya kokwa zongi na ndako Congo ye sikoyo mbala moko ale kodekone kotsaka batipe bakoya babimine bake nyonso wana po aza kaka na gaz ya mama YouTube te me aza na gaz ya Yaya Bestar oyo vrai kombone penza ezali Yaya ya binemi ya Karine Mokonzi. Donc Yaya ya binemi ya Karine Mokonzi. Alors sikoyo ye akepa ya Yaya binemi ya Karine Mokonzi apesi ye échange gaz o alukaki po ya tondango Yaya ya ba enemi ya binemi ya Karine Mokonzi ya Miriam Wet Mokonzi ya Miriam Mokonzi wet gaz na gaz pa 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 sikoyo ameli pema na gazi wana moya beta pe tolo ezate tolo ezokoka susu soutien te. Donc tolo ezangi soutien ye moko pe azangi soutien nani akosoutenir ye na makambo na ye nani akopesa ye aza te ake kokota na chaîne ya Popol Mopasula alobi kuna na kofulama oyo azali Popol collègue na ngai ya TV yakanisi Popol afulamaki na gaz ya Yaya benemi ya Karine Mokonzi to na gazi soka nani akei pamba kuna Popol Mopasula akabulaka gazi na ete abombango kutu na coffre fort siko ye wana zongi alobi tika na luka Yaya ya sika ya ika kai liboso kosolwa na ya ika ebonga koyeba ye soko aza nani liboso kutu fo tubela osenga na nkolo alongola yo Yaya binemi ya Karine Mokonzi alongolo Yaya Miriam Mokonzi wet azwa gazi na ye nyonso akende nango azonga na gazi na ye soki amemi gazi na ye yo tikali Pamela Shekola ndenge ozalaki na gazi oyo ozwaki na Kisasa ya mama YouTube siko soko oza nango concentre makasi banda losambo mama YouTube bisika zali ya zawana kaka pona kolimbisa soki nkolo ye moko alimbisaka biso nyonso ntango tosalaka masumu mama YouTube ye pe bisika aza kolimbisa me ndako kokangama na moto nyonso te po oyo atonda nguya bongo na gaza ndenge wana akangamaka na moto nyonso te soko za empire
surtout soki oza na bagaz oyoyo ya yaya binemi ya Karine Mokonzi wana soso problème yango Pamela Shekola tika kobeta tolo ezovimba se kovimba beta siko ata nsima ekosunga yo po bato baza mpe na posa bamona nsima no evimba moke ekokana na tolo po nzoto no moto esengi bongo soki tolo edimine ekomi lokola yaya ika wana kokotika na nsima ndenge wana tika kobeta sikoyo tolo beta nde nsima oh Pamela Shekola tozali ensemble oh double brassard double brassard double ya nini ya 20 ok na tiki yo Pamela Shekola mama leki partolo ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.